Et surtout que tant Mike Aboua qui kindingu boye, c'est un bagarre pas ya confirmant au sous-sol, il est pas agi les idées. Il y a homosexualité to côté ngoté parce que ezate monde de théâtre. Oh, ezali oh. Cause la que monde de théâtre ndem te bandiango. Ah OK. Batu eza partout na société. O utaki na homosexualité na oyo sala musala ba bengano te poza homosexuel. Donc eza nature. Eza nature na yo. To bengano ndenge nini. Mais tozo prôna ngote. Tozo vanter ngote, tozo tombola ngote pour ça ba anti-valeur pour nous. OK. Na mboka na biso, na culture na biso eza ba anti-valeur. Na ba autre cieux bazon di mango. Bienvenue chez Sarah Tola TV, abonnez-vous à Sarah Tola, banda déjà ko partager vidéo, ou liker émission. Pour être émission na bino chaîne na bino ya actualité, émission na bino ya kitoko zip zap, ou bongo tole kisaka ba artiste, comédien, ba musicien, ba artiste en général. En tout cas, na pesi merci beaucoup na mon réalisateur derrière la caméra, balobi 15, yena benga ke 15. En tout cas, un grand merci à toi na image ya kitoko ou boza ko landa boeza grâce na ye. Un grand merci à l'équipe technique Nanga Mobimba, Namoni ba sponsor Nanga Bakati de moi. Amélia Moueba, la privade de Orlando Domingos, un grand merci à toi, un grand merci à mon mari Diego Milito. Pourquoi pas à toi aussi, maman Gina, Amatou Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. En tout cas, un grand merci à Binonians tout, Bandeko Oboza, na ligne, na bi groupe WhatsApp Nanga Mobimba. Un grand merci à Bino, président Bébé, maman Nathalie, maman Mireille, Sol Mbemba, Edwige Kalala, Sarah Abouele, Eliezer Nkanou, Pamela Kabeya, Bosé Belé, Baselia. Vous êtes tellement nombreuses que na kota ngabino nyons touté. Un grand merci à Dalia Onye, Mabalobi boutique Ano. Nde makambu babi Sarah to la fongoli motema ya kote ka secret na e o batu basala raté. Donc boki mambangu na www.ano.com. Broyer basekra Sarah kuna lelo na yambela bino balobi yena benga kae bulldozer mama bulldozer mais na bombika kombo pour découvrir ensemble na bino Montréal ceux qui osent vraiment même langage nanga fungo la biso vraiment plateau bande ko ba mona artiste comédienne na biso nga na rafan na e mama ni mama bonjour. Bonjour Sarah Tola. Bonne santé. Ah, santé bien quand on se monte, Zambazo Sunga, tout ça bien. Zambazo Sunga, vous êtes bien. En tout cas, tala bateau barotala yo na Sarah Tola, pesa bangombote, on se présenter na vrai nom na yo parce que to e bara mingi boye la biso ba kombo ya scène mais kombo na wanda ku batu ba belem soupe ba ebité, o pesi biso kombo na ya ndaku, o pesi biso na kombo na ya scène na définition nango pourquoi vous avez kombo wana. Oui, merci. Nathalie Bino, internaute, abonné à Sarah Tola. Nabatum suspect au côté pour maman Milo Aleki Nakati. Milo. Mbote kombo nanga ya scène babenga nga Milo. Mais na botama na kombo ya Mimi. O eza prénom. Nanga eza Loleka. Parce que nanga eza Liombo. Ouais, na musala oyonde papa nangai. Ya musala comme on a papa Elombende mtapisanga comme ya Milo. Milo laksika ka Mimi Loleka. Bana Mimi mi na Loleka bazilo basangisi et komi Mimi Loleka donc c'est bien moi Milo Mimi Loleka. En tout cas merci beaucoup Milo de moi et Milo avant tout kota vraiment na moi ba question et belé mais il faut tout découvrir carrière ya Milo aza marié Milo mère des enfants. À part Moussala Nabino, il y a théâtre, il y a business, Moussou Salaka. Donc, toi, moi, biographie, mon qui a Milo rapidement. Milo n'est pas mariée, mais elle a des enfants. Ok. Milo n'est pas chômeur, Azali agent à l'État. Ok. Fonctionnaire. Ah, d'accord. Na place na Salaka et tout.
fonctionnaire na ministère moko songolo ya mboka ba collègue na ministère na pesi bango mbote. OK. En tout cas, ça allait bien comme mélanger. On appelle ça rappel de fois conseil. À tout ça, Ramoussala Moko. Ils ont empêché tout ça, après Moussala Moussou. Voilà, ils ont complété. Tout est à œuvrer côté Moussou, à compléter parce que y a Moussala Yango, voilà, merci beaucoup vraiment Milo. Milo, Otalaka Maboke Lelo yo. Est-ce que vous avez biso source et inspiration na yo ezaranani? Bon, source et inspiration nangai ezalaki penza mutute mais na banda kolinga biso parce que biso nyonso bande kotala groupe Salongo o ezali théâtre de chez nous. Nous voilà. To banda kotala. Menga na théâtre lokona na banda kango mukie na classe. Et kumbanga bongo. OK. Menga na banda ko sepela mingi na feu Maman Monzele. Maman Monzele. Maman Monzele. Nga ndo kanisa zaki mongo, nzoka za ine pe mongo. Mais ande ko lobatala eza tribalisme te mais eloko ka ya mboka na ozoka kaka esengo na moni aloba neti mama na biso. OK. Comme tonalité tonalité comme nga naza vraiment donc on ande ko linga Maman Monzele mais ezalaki te ke na sali théâtre pona ya mutu te na sali théâtre parce que na classe nazaki mayele na ndenge nzamba pesa kinga et puis ba période na biso ba période ba promo scolaire. OK. La promo scolaire wana il faut professeur nyonso français à mettre sur scène pièce moko bo jouer ngo. Et puis bokena on a concours bota soki le kandeni. L'école na bandaki na anniversaire nga azaki na uti lycée na deuxième na il fallait na répondre na ITC Camo. Na ITC Camo place na côté baya na neti ba rock bokabela. Ba Alpha Kelenda ya asala théâtre makata. Tokota na ba mabi o benga kae bijou longa akoma lelo pe professeur na libanda mboka to bana na bango ba théâtre. Na banja on a classe na ba promo scolaire na ba yaya na nga otosala ina bango ba théâtre ne konde ba sala ba groupe libanda. OK. Na ba groupe wana ndenga na bandi ko jouer kuna. À partir à wana nde na sali connaissance na ba tu ya théâtre nyonso. Les places poésie lomba découvrir kangai. L'air à découvrir kanga te ye pasaki lombe te. Ye pasaki ka Faustin Soukari. OK. Wana ye pena na koti groupe Salongo te mais azaki déjà au sala théâtre parce que représentant ya INA na conférence nationale souveraine des Aka parmi Elombe Pazalaki parce que na CP na INA. Donc basaki na groupe na bango moko ba créer ke ya bana INA mibali o ba bima ba ressortissant INA ndenga pe na kotara na groupe wana. OK. Dès ça la place na yebana na président. Après RAE ko sala groupe Simba nde a invité nga na yeko kota pe na groupe Simba na bandeliti ndenge to kumbanaki. Donc pour dire que na vana na ndako na lobi nazo CP na moi songa pe na jouer neti. Quoi moi sur des alaité. Pour biso na ba mindondo to zalai ka ko saba théâtre na quartier. To zana ba groupe na biso nga zaki na tam tam théâtre. Bango bazalaki na nyota na maître Sana. Ba bodo bazaki na Fadra après ba eko bazaki na Fadra et n'est pas Bombo Fifi le roi des Mididou que j'ai salué aux États-Unis après ba eko kota na Chicago donc ezaki tozaki na ba groupe tozoki ndo jouer partout na ba jardin moto na les intrigants bozo jouer na lemba wana bana lemba nyoso ba ki chaque jeudi tozara na porte noire tozara na église donc na banda théâtre so na ebisio année ou le batam na kosi ba combien d'années après na banda théâtre na 88 na 1988 donc tolo baba 33 ans donc quand on lobi wana j'étais trop jeune vraiment na banda théâtre et puis maman nanga parce que papa nanga kufa ki kala kufa na 84 donc na 88 là dans ça théâtre ma mère a accepté que ba ya ozwanga na ba yaya wana toke spectacle. OK. Ba yepe na butu ba yozong sanga. Donc to lo ba iza iné yo botami nango. Ouais, eza iné ba découvrir kiango na bato ba yebi musala o et puis yango nazo continuer ko ça. Tango o bandai ko sala na ba na ba groupe na bino ningi bo bandai ko travailler. Kuno zaka na rôle nini? Ozako sala rôle nini? Ozako s'incarner na rôle nini? Na film à Liboso, ezaki film était pièce à Liboso. Ezaki le poisson qui avala la porte-monnaie je crois.
nazalaki mwasi moko nasambelaka mobali nanga lingi nasambela te azwi abwaki mbongo wenze abwaki yango na mai mbisi ameli alinga nakende kosomba mbisi eza bahistoire ya bible nakesomba mbisi na découvrir après naye kosala na école na biso ezeni la jeune élève d'aujourd'hui donc nazalaki élève moko na classe aza na mobali ne ya élève naza mwasi ya professeur nazali mwasi ya papa na balabala donc nazali na mibali donc so bapesi ngai convocation na école nakebenga papa na libanda ye korepresente soki nazwi te na classe professeur azana atelinga ba point soki na ko kosala interro te élève azali wana salinga donc nazalaki bongo jusqu'à ce que nasuka na bundisa batu na école ba prof ba bundisa na ba élève nga moko na bunda ba yo lo sala poto ba yo longolanga classe et puis je ba benga ba parents na bengi likangu na nga papa likangu wana papa ye nzoka nde préfet mo ka benga ki papa na biso garçon joueur le monsieur joueur papa na ngai mpunga aza sikoyo père comme père je ne sais pas si on a la congrégation maintenant mais aza père sikoyo mpunga na pesi mbote soko ta l'émission donc était plutôt pas les ballons nazala qui vraiment moqué et ça là que c'est tout ça ba spectacle to que ça tam son école on appelle ça exemple il y a qui tomait ça dans le temps ba jeune garçon ba na mibali kasi ko ngai ezeni na eko jouer élève na jipa mukuse ba bina ko kendete ba tunya so ba bimanga il faut ba siko ba kotikala nga ndenge nini et combien intervention il y a donc c'était ça na jouer la salle fille n'avortera jamais na tam théâtre. Donc moi si mon kaka ba désordre wana naza moi sa docteur longolanga basé minenga lingi koto naza moi c'est étudiant to balana na comme nazé mais on a longolanga docteur asa ebsanga yo so longoli sous me ko kufa donc naza ki bongo et puis na eko tourner les sous ba bloc to eko ça mboka dans le temps on a Ligue Zaïroise à droit de l'homme et Zoréné. On a biso skotoke na compte ya Lizado wana. Donc pour te dire ka kinga na za mutazaïr. Mutazaïr. Donc yo bet sabsom na ki zaïroise. La démocratie pendezo kota biso toza. Tozo biso skotozo jouer ba bloc à démocratie, tozo faire comprendre bato qu'est-ce que la démocratie, liberté d'expression zanini, muto azo sala, il faut sala ni, il faut ba futaye salaire na ye donc to bande ko sala la déclaration universelle à droit de l'homme. Wana toza ce qu'on a président Elombe wana zana no ya Faustin ngai donc ce que mimi donc c'est ça na nini tout ça ba spectacle na ba école wana bombo fifi azali ba vietito ba si atula ba bengo kaka mimi atolala kimi mama bilamu ko lala kati ero bazo lukona ba yaya na yo wana ozisak na mkongo pa boke na ba école bo sai na tongo bo jouer na butu na après-midi bo jouer aux zimbongo zongi na ndako donc na bandako au banda déjà mango kala nandenge ce qu'on a linga pe classe oza que mélanger les tout classe na sisi pe na diplôme na ngai voilà na kepe na système ezaki moi difficile na côté na nutrition diététique le quoi na hôtel commercial est compliqué nga moi muke ba chimie le kakebele ba chimie ba biologie ba parasitologie ba anatomie ba physiologie ba kombo mona okangoka na matoi na ke mona kuna et comment compliqué nga maintenant na ndenge na utaki humanité na baninga nde ba ke mimi azaka mayele ba refuser en tout cas enga esimbate ouais kimi classe na kimi classe heureusement na musala na qui travailler na cabinet il y a maître Kinkel feu maître Kinkel la vacances comme secrétaire na fandi kuna mais maintenant grande sœur moka utaki pe Lubumbashi si c'est qui n'a droit à y comme avocat stagiaire que je salue aussi ma grande que j'aime beaucoup maître Charlotte Twamba aye wana trop jeune sœur nanga malgré il y a za moi mukolo mais quand nazo sepela elle travaille tellement bien que nga comme vanda sur na telenga nga no tika la cabo et puis maître soit à côté bien mademoiselle il faut chercher à pousser tes études hein le diplôme d'état n'est rien hein? Vraiment soit à côté bimi toi tu ne t'es pas encore inscrit na ça na quelle classe vraiment l'habiter dans un système T na ke IEC c'est là où on s'inscrire na 6 classe na IEC mais IEC na tangaki na
groupe Simba na kenda classe na oh ça la paix Simba OK siko na yo moko olinga vuma rolata poni ni so ba pesio rolo no mona ke na monde nanga parce que mona mutaka na ba role na o mona mndake yeso bo pesie mama mungala bo pesie jeune fille na début na ndo jouer kutule na banda na Simba na zaka mama je crois maman ba Tito je crois na jouer na tonalité maman Tito ça yandi mosi ba biloko mo bongo na nini pièce à liboso ezaki titre na papa chef OK papa chef na we ba théâtre na papa chef yango nde mutu ezaki dobi ya groupe Simba OK na bandai na tonalité après na kanse tonalité ndengai nzoka tonalité pengate to évoluer nga na ebeka maman moka sérieuse parce que na ba film na ngami na ndeko lela ba maman moka passe na ndeko incarnant au bien même comme si ba tienga pe soda maman colonel na jo kitoko ou comme si ba tienga médecin na jo bien ngabio na polyvalente c'est là où j'ai compris que ngai penda na jouer na nganya seneti mikolo ba tanga maman pasteur moka lokuta e mo ba tienga yi moi c'est mon linga mbala mona mke azo draguer donc maman moka mutema mabe donc na za tellement partout que na oyeba te loni non ça bien et non non kaka pa ba fan bandeko baza na misu ya art nde basanga en tout cas Milo tu es fantastique vraiment na ba rôle nyonso incarnera bien gabino parce que na kota kapinza na rôle na ça sango ba jeter nga so pesi nga rôle na tala na mona neti rôle na nga suka yango donc il faut na ça la penza tam sulobi na kufa batala ta baba ta filo ndenga sala donc c'est ça en tout cas merci beaucoup Milo tu parles tellement bien et là que ça niveau cerveau na en place ça en tout cas Milo félicitations déjà année au tangeli biso ça vraiment facilité Milo na batonyo tout au passé na monde na o ya musala na o ya théâtre au kabola ngonde ni na vie privée na ouais na sala ke fort théâtre za musala ezala musala po na zala na vie privée na ngai so na jongo lokola musala te ebe sa makamunyo soto na mona kaka ndenge erno za muke na ndoke na cabinet na travailler na CDC au revoir maître au revoir nazongi ndako na ye mama olamba ki apesinga na lie bana bana matanga kuna ba mère alus na ke matanga nani auti poto kuna baluka ki on a vu na onini aza côté ni na luki et puis butu to lali lelo prière na ke prière na sisa musala mba on a kentoza na prière donc c'est ça na lingaraté théâtre elongwa musala. Et comme il y a aussi théâtre, il faut beaucoup de place pour beaucoup de place pour ça. Non. Donc on a évité na sala, on a évité ango, yango na évité na partage raté na baraka na ke musa na sisi na zonginda. Na osa makamnya ça tout ça que musa les silinga na retard net to zaki na ba séminaire na église na biso na mona na commune 19h. Ça qui te si na bi papa. Dans un musala to sisi retard na transport embouteillage yango na ye retard. Ce qui peut nous en baninga, ce qui peut faut sortir ton guito kendo mela parce que naza kobate, naza moto, naza pe moi si nana makila na nzoto, ton guito kendo lia, ton guito kende pe na boîte, ton guito to mela masanga, en tout cas na bimaka. Mais na ebi ke musala awa esili. Esuki. Oyo makamnanga ekomi makamusi. En tout cas merci maman Milo. Bande koba otala biso ba mituna rapenda pe moi mituna ebele. Ce qui to bito tanga ba groupe théâtral oyo ezara vraiment na ba structure dango très bien organisée au comment que groupe Simba penza soko tali même ba actrice na bango zomona ke cerveau bagage ezali awa est-ce que okoki ko yebisa bandeko ba rolanda bino est-ce que lelo yo to confirmer que na groupe Simba to na théâtre ndé bosaka ba théâtre na ba groupe abatu bo méritera moi salaire parce que mutu tanga obimisa montoki nae faut que a récolter moi salaire na fin du mois est-ce que bozwara penza moi salaire na fin du mois ouais bah l'ouvrier mérite son salaire bah le BIP travail égal salaire égal on a la déclaration droit de l'homme na bible pe ba lobby ya on a loba qui l'ouvrier mérite son salaire ngai na tingama on a un président à groupe Amigo na créé depuis 2005 ti lelo nazo salaka musala wana ba bimisi pe bana oyo pe lelo tamso yebite bazali ba osa musala makasi
photo ye babango abimisa bana ongai na bondela na ndako asala ne théâtre tasa makam la par exemple neti Elko asala musala théâtre te ali asekarane kutu mena bondi donc amigo eza groupe na yo groupe théâtre OK groupe théâtre na ngai simba eza groupe ya papa na nga place outa place be nazalaka ti lelo za no peka kuna mwana fonction publique so zui de matricule otikali libela OK nani CG na bino mo akota o nini chuma longola mais so yo Canada na nini na chef na yo oui, le chef ngai en tout cas deux fois na obando ya par semaine donc les groupe simba ndenge ezana wana notre papa otolongo raté tozala ka wana donc on est pour na salaire na ngai na loba boye caché il y a artiste il faut artiste soit caché mais toza habité tam sur un problème moko boye toza na ba sponsor te tote karali susu ba DVD to comme na YouTube maintenant ceux qui bossent dans la chaîne nous bossons ce qu'on a YouTube ceux qui YouTube ont comme monétiser donc gagner quelque chose c'est ça ceux qui peuvent bosser dans sponsor ou bien beaucoup comme ça là moi des 15 partenariat bozimbongo mais en soi caché penza pour le moment que to futaka ba groupe eza muke o ezo futa caché par rapport na ba voir na bango par rapport na ba entrer na bango mais bino quand même na groupe Simba Wande rozwa ouais nga na groupe Simba to bande on a début non après le groupe Simba pe fungwami ba partenaire baye donc comme jusqu'à présent ba na groupe Simba bazwaka caché OK ngai nazwaka caché te mais nazwaka prime so na ke na jouer à la fin e bloco yaka parce que na ko senga parce que yo sali déjà na ko senga caché te po na sina musala ona osala mbongo nga nazoli euté kuna papa sala senga musala donc etikali wana pona ba l'équipe bazwa mais eza moi prime soki ke ba produit moko yaki wana papa produit mo yaki ba pianga pe bazwa pe singa na ke mais na déclarer papa pe sanga mbono OK mais la groupe na biso nde omona to sala yango monanga to kangaka bana te asala mo nzondi na e ko tsa mo 10 francs asala mo eloko moko l'essentiel ka ke deux pieds ezala na musala au signaler mama biso na musala moko to c'est bon OK osali na musala na ozumbo na bana malam pe bazaka mama na tindelo unité ba o pe bana o pe sa na bango pété bon eza pe mabete eza mabe po oye bokabate mais eza na mabe na eza mabete po nga na za na ona ranking te vraiment c'est ça en tout cas merci beaucoup et éviter ça na répondre te répondre na comprendre parce que bande ko ba olanda biso pe ba comprendre donc il faut musale mata et lelo pe borote ka ba CDT système à YouTube donc chaîne comment monétiser donc voilà ka ba abonner ba ya net to pe na chaîne na biso Mimi Loleka TV Mimi Loleka TV 50 donc yango na pe tozolu ka ba abonner ba ko ba s'abonner na biso tozo tia tozo benga bo s'abonner pour to comme pe monétiser pour ba tout pe ba ba se retrouver. En tout cas, merci beaucoup vraiment Milo. Et na musala oyo 33 ans de carrière oyo sali. Ba mauvais souvenir ni no simbi na musala oyo. O pe e commissaire pe na niveau pe oloba so na e bakasi je savais. Ouais. Et na poka e bebisa na libala. OK. Fiancé et un azan étudiant, je savais que classes aussi dans la zobala. OK. Et on t'a à côté mon baby. Moi c'est à TVT. Oh là là. Moi c'est à TVT. Et ça les que tu es au peu déséquilibre. OK. Malgré ça ma camusou so beau type mais on voit déjà départ à ma bébé qui mauvais départ. Ouais. On a kaka etikala mais bon toute vie est vie on voilà. Je vis ma vie. Voilà. On vit ta vie et on a zo vivre c'est ça. En tout cas merci beaucoup Milo. Yango na lobaka na batu départ ya vie à mutu soki ke mabe yango monaka décollage avion soki ke mabe suka lango ezalaka ba crash mais comme on est des humains il faut qu'on se ressaisir et puis qu'on rattraper voilà en tout cas merci vraiment Milo et ba bon souvenir nini au garder na musano OK so vandi pozo seka bia musana nga bon souvenir ezaka état d'esprit de na koma penda na pe 1050 tikabo 30 te na 50 taille 50 na ngeza na donc na yebsa ba fan o alinganga mingi so moni ke lo mo ya taille 50 c'est que 1000 ya milo pesa milo ko bomba ko kutu te ko piango do ya milo donc c'est ça na lui que état d'esprit milo penza donc comment na koma na mindima na ngamoko
nakoma 1050 donc na okota naza à l'aise na bangate na kozwa o yangai o pe yangate et simbi o et simbi o pe simbite donc c'est ça on a comment benda milo yango kuna oka parce comment les artistes meurent trop tôt na ba tana biso to c'est ça mais bon eza makambo nango nzambe moto ayebi ndenge arrêta makambo so babika ke bato basekaka bato basafutaka bato état d'esprit eza mio bato donc bakufa sikoyo te en tout cas nga na ozala baozela mpenza liweya te mais comme pour liwe ezali mokano ya nzambe donc yango wana nde tokufaka vraiment en tout cas différence nini okosala na batéâtre na biso akala na o lelo bozosala okosala biso différence wana. Bon, différence na kokolo bande nini kala information akala na information c'est que zande monté kala information babeti mbunda tata ba yebi kike na mboka wana lokole betami bana problème mutana poto akomi mukande ke na poste siko ekomi mutaza na poto botie vidéo botalani donc pour vous dire que biso pe na théâtre to bande ko sala ezaki ndenge mususu ba difficulté zalaki pito zalaki nalobani ezaki na temps wana tobandi se concentrer ka na temps wana mais siko échanger siko échanger bon makambo là tobandi groupe simba téléphone kuta ezala ete téléphone ekoya awa na 1900 combien ok ba 2000 bandaka na ba GSM no ebandi ngakuna ba téléphone là muto ayaka na ba téléphone là ba ina ba téléphone wa miki ba GSM ba oteka ngo wana na eba Celtel ebandaka na Celtel wa munene antenne après GSM ya bleu boye ba otekela bato donc pour CMS ba oteka ba CMS ba Nokia 3310 les autres gagner donc pour dire qu'évolution échanger théâtre el bosone ti groupe talongo to bana théâtre de chez nous basala ngo kana katanda quoi na studio bazo changer ka bakiti ezaki ba fête siko comme cinéma donc pour dire que amélioration ezali par rapport à évolution par rapport à technologie ba sujet peut changer kala to bando ça ba sujet ba démocratie parce que démocratie ezaki te to bande ko sala ba nini ba sujet ba violté to bande ko sala ba sujet donc ba sujet changea kala to bande ça tam ba sujet ka ya bokoko moi si moko na ndaku ayebi ko lamba te musani ko kwanza ka basili na ndaku ndenge ni mama ko lamba ndeni mama ko kozana mobali so mobali azui moi si libanda ndeni akoko se comporter ezanga ba sujet moko ya ndenge nango lelo pe échanger moi si moko bo koma sirène donc na mboka mo badonyo kola ba donc musala est amélioré et avancé évolué pe temps tambola na temps c'est ça donc exactement tango wana peza iki kitoko ba spectacle peza kitoko na betelo lisolo ya ebezeni la jeune élève d'aujourd'hui yango peta musupe sala masiko mais siko esala na téléphone voilà jeune élève tout wana ezaki bayoka na patron bakuta na hôtel moko ya telemi alati alongo uniforme alati blouse akoti mais siko mais le chombo kaka évolution technologie évolue. En tout cas, merci beaucoup. Mais quand même question, différence nini sikoyo oyo koko sala na ba artiste et comédien ya kala na oya lelo. Différence nini ko sala na bango par rapport ya musala et ça ya musala na bino. Différence nini poko sala na bango. Bon, différence ezali nga na ebisaki oke na bandi théâtre nga moko mwasi na bayaya kutu ya mibali tokokende séminaire na centre Nganda na compte tamsu ya droit de l'homme tosali 2 semaines na ndako mpe bato baza d'accord na kati ya séminaire mpe ta mosusu oyo bazali bamarie bayaya wana mibali oyo bazali bamarie basi nango baye bazwi mpe bambongo oyo bafuti ta mosusu bapesi to avance bazwi ebake nango ndako. Donc je suis à l'aise, je suis avec mes frères. Bazo respecter nganga pe na respecter bango. Naza vraiment na sécurité. Sikoyo pasi ka kezali en ekota jalousie ekoti. Na musala mutu muso akota kipo yo za na voiture ye pa ye. Azwaka voiture ozwaki. Ma ebité souffrance ni au mona pona ozwa voiture lelo. Ya lingazo ngombala moko. OK. Ya onde ezo mema bat na banzela mabe pour ozwaka matériel alors que
théâtre eza matériel te eta l'esprit moto mosusu aza mpe na matériel yango aza mpe à l'aise te moto mosusu mpe na matériel te mais ondima te naosekane mpe ntango mosusu bana baliaka bula ntango mosusu natikela ye bango ka bameli ntina bibokanga motema retour nanga bosepela nakei na okobose donc c'est ça nalingaka nayebisa bandeko tozalaka biso parce que mosala na biso ezalaka lokola mosala ya bato nyonso je sais que métier na biso eza vraiment noble parce que tozo éduquer masse tozo pesa ba conseil kaka nde na biso tozo éduquer masse toza ba leader d'opinion makambo o biso tozo loba yango bato bazo capter to pesa exemple ka na pie ka exemple baneb papa o mbazaki alati tankero ki push bato nyonso bakomola tankero pantalon munene ele comme moi ba tailleur bazaki kanda pantalon likolo so combien de centimètres ezaki bande kolanda mutu o azaki liboso ozo comprendre donc pour vous dire que biso il faut éduquer masse il faut battre monaka exemple malamu epa na biso pour bango bazwango soki bango mona biso bien te et simbate yango zo mona habillement changer bato bakei na mode style ya biso ba mama na Congo elongwa parce que mwasi ya Congo azaki mwasi ya lifiki ya limemi ya utangi mwasi alati maputa na ye ubangi tali mama maintenant tolandi makambo mindele na ya mabe na ya malamu tokotisi ebebisi yango na bandeko babizo ye sima na yo nini oyo ya mabe yo constater regret na yo ezani constater c'est trop grave chaque jour ata na bandako ata na baveni bato tozopesa kaka éducation civique comment bato se comporter eza kaka na monde na biso te eza partout na bandako tozovanda na bango na baquartier et tout tolongwa biso tozwi mingi ya libanda ekomi kodétruire biso ekomi kodétruire biso surtout leur bafilme nigérien eyaki bato bakendaki mingi na coutume na bango na culture ya banigérien je ne refuse pas baza baafricain mais abima na bango nini ekotelaki biso mais biso mpe tozongo su na ndenge mabe otala bango mpe baza na culture na bango lea bajouaka biloko na bango mboka tu sens banigérien aolata pendaki mboka na bango mais biso toboye omona moto mosusu bayebisi ke role na yo oza moto apasi kabelo te alataka atia kabelo te mais tomona na bafilme nigérienne omona ke ini edo ndaki tina suki ya maboko merci Johnson akataka kovo na la gomme tosala makasi sans soutien bandeko mosusu mpe baosala bongo tosala mpe baeffort wana tosala me na nika na ye babiso nyonso tosala makasi et puis baproducteur malamu mpe baya toza mpe na baproducteur te toza kaka na tokoma entre nous parce que toboyi kitire ekufa o aza nango aproduire ka film babengisi bamaster ndenge neti sikoyo Bellevue TV qu'on se le dise neti ngai soki ntango mosusu na semaine azwi mwa 10 francs parce que ntango mosusu nake kojouer pa Bellevue TV tu vois eya bandeko base sacrifier mpe na badebi na bango mpe ezalaki mpasi il faut luka chaîne ekoma monétiser odepense na yo moko apres luka ekotaka donc c'est ça mais tozobenga siko ndeka oyo tobenga baini edo wana moto moko aye na 100 000 $, ayosa filme na Congo bayaka peti bandeko na so baza na mbongo libanda mboka boya bo investir culture bien cinéma eza na mbongo ebele vraiment yango mpe elo omona nga na tuna question mo elinga siko nini esalaka ke omona artiste comédien moko to comédienne moko asali succès pendant 20 ans 30 ans makufi pauvre azui caché nini tokoma osengela ye artiste à danger kaka artiste en danger parce que droit na kofute droit na ye ba droit d'auteur ba droit voisin na opesa ye arozwa ngo te producteur nini yango koya pesi yo tambongo ozi mbongo wana permettre osomba ta mabele osomba ndako te me mabele moka boyo bandoluka yo mo $10 osomba basaki ya ciment mais ce que point siko ba producteur bayela bino ka bambongo mikiza ka pourquoi poto zana ba producteur te OK bato bazana mbongo na Congo ba oyebelo ka osala nango te me bayebi te usine cinématographique eza na mbongo ebele bamboka ebele baliaka mpona cinéma mais biso
bagane na ba Nigeria ba riche. Tu peux exemple toi qui aux États-Unis. Un point à New York et bimi kaka. Deuxième na biso bato na ba milliardaire. To ke kana tête ba jouer ba mboka mususu ke betara la mboka mo mo ga jouer to ko moyemba e o mo c'est que culture na biso nde biso na ebité même batonga mbongo ata na foot bokenda kate bopesa mbongo te. Nous les artistes ba musiciens bazana bozo kipe ba ba musiciens biso ba koma ba producteur ba moko ba fali ba koma bango pe bana bango libanda ba koma ko tiango bango mo ba koma ba producteur to moni musicien abeta ki na Tanzanie ye moko producteur parce que aboyi akufa na bana batu na ndako tamie ba kende ba betaka ba concert donc na de to lo ba culture ya mboka na biso ezo kufa me bozo finga kaka ba pourquoi nous au moins tous ça ba effort il y a biso moko po botala quand même théâtre yango ezo salama mona quand même que mboka na biso natika koto kala c'est ça ba makaya mayuma babanda théâtre kala omona makaya makolo kaka anta na mutuka te bo sepela yango to mitunaka mbula na mbula okomona batu mususu kaka kendaki boyazu aotonga mais tito banda musala kala atonga te. kasi yango wana omona na bamatanga na bino omona bato mingi bayaka kochola bongo ye penda bela succès sala maman na ngai Jackie akufi maman Chako Jackie asala succès alors que était la spectacle Jackie la uniforme bleu blanc azo jouer na sans souci vraiment kala kitoko ba spectacle Jackie akufi na ndimita sombanda vraiment Jackie akufi na ebite so asomba e voiture ma passe ya ndenge ni voiture kuteze lokote mais yango na nkute ye somba matin donc pour dire que bisote binonde faut botia maboko il faut bosunga biso ole otonga ka ndako zombongo wana investir isala ba film bien to tekango bimisa bani batu musu ba changer style le quoi CD bunga ba DVD ça la masute to comme na YouTube ba flash pesa ba flash o te ba film ba flash tiango ba $1 bien o bimisi 1 million de flash on a $1 million. Tozo banga pe piraterie mutu supporta la Congo na piraterie na ke bwa kambo bimisa ba exemplaire ebele tiango na prix ya mukie na bika so bimisa loko tiango na $1 ou bien 0,5 au mise en 2 millions d'exemplaires mutu au pirater o te ka on a combien pour les payer au pirater na ndimita au pirater 1000 exemplaires au kokate pour déjà original ba o te kango déjà na 0,5 yosko so pirater o te ka on a combien mbongo no ezonga ba acteur ba ko se retrouver to tika pe mutema mabe mo mutu mo akini na idée mo pe tam soit bien aina na cop na afuta comédien mbongo mo ke kwani bango mbongo na ebele bongo pie bango bango ba 100 na ba 50 bongo wana ba ozwa o obika biso passe obika biso bata passe oui tozaka biso mo bata passe te bino pe bota biso bino pe bo bata passe place po bosala ka boza impayé bo kantaka biso to souffrir parce que biso to bima na télévision non na bino pe alors que botiki la baninga côté mutu na mutu côté na se retrouver mboka ebonga yango moni mboka ezobonga te batonga pe basala ba spectacle bato bakoti bafuti mbongo na apparemment on dirait musique na bino ba comédien boza pena considéré te biso mo to koma mi considérer voilà to koma ba prêtre na ndé na biso on peut to koma ya comme peut que se produire yo lo ba to considérer jiba ya bo lo na considérer ta considérer wera o sama kamni na ndenge na fali so ko ba palanga ako peut considérer a créer qui considération na pour bino bo pesi yango te ça ko ta se créer pe qui considération na ye voilà ça ko ta mettre l'ombe pas se considérer donc c'est comme ça yango la liberté ça s'arrache donc to commence à l'effort. En tout cas, merci vraiment Maman Milo. Très bien répondu. Et Maman Milo, question moko ezongaka mingi na bandeko na bino ba comédien soki na yambi bango. Maman Milo, boza ba star bino moko te. Toza na ba musicien, toza na ba joueur pe baza ba star. Mais soki tobi to landa penda bilan ta musu ya année passée, na ya année oyo okomona kaka mutu bo akufaki nani comédien mutu bo akufaki nani comédien nini yango ezosala ke ba comédien bazokufa boye puis kufa na bango na suke yozala kaka atike lokote
mbongo eza te bazokende kosangisela ye mbongo moye bakunda eza te libembe ezosala ba une semaine ba deux poni te liwa eponi te ntango liwa eyaka motu te ayebisaka liwa eyaka lelo epai ya boye eyaka boye te liwa soki ekomi eza makambo ya nzambe soki tokotizaka eza mpo tofivaka en communauté toza na baassociation na biso je crois ata mosusu na baekole ezalaka bo 6 classe mobosala association na bino mutualité na bino so moninga azwi likambo bokotize eza te so bokotize famille wana eya na mbongo te eza eloko bomesana deja kosala bandaka ta mosu moninga kupe atiki bana atiki boye bosoutenir mosu mpe famille moto elobaka te biso famille toza nango te tosuki awa soki bokoki kosubowakisa tobakisi famille mosu mpe baza nango na bango baa nango mpe bakokosomba mpe serke makambo nyonso vi popularité ya ndeko oyo akufi succès asala moyen oyo bango so bana bakunda ye ekozala moke mais soki bino bosangisi ekolakisa mpenza azalaki artiste akundami na honneur nyonso oyo ya artiste étant ambassadeur na kati ya mboka na biso mpo na culture yango mona tosalaka cotisation mais liwa soki ekoti en tout cas nayebi te touti kobelabela biso nyonso to awa pandémie oyebika ndenge ezali bato bazokufa na corona bato bazokufa na batension et tout muna moto aza na makambo na ye pesi exemple esika neti yaya azobela ya nimos azobela te mpo abela maladi ya bato ya théâtre non eza santé na ye moto dérange cœur abela motema lelo oloba te ke mpona nini bato ya théâtre bakoma obela motema non na famille na bafamille na biso mpe ta mosu oza na bato bazobela motema mais comme baza populaire te baza bavedette te baza bastar te moye boyeba te ke bazobela. Mais on dirait apparemment assurance pour assurer la santé na binoté parce que même il y a un dimanche où on a zobela tolanda qui dernièrement na ba émission assurer santé azolela lela kaka tozupe acteur na biso ya papa na biso muyombe gauche tala état de santé na totikali komona ba comédien te to mona ka ba pasteur wale saleka kikuna bande ko ba comédien peta musulaire bazoleka ba filmer arrêté OK ozo comprendre ba comédien pe bazotala e ope ba yoki na mo informazali ba association pe zo cotiser zo pesa mais état musu bango ba filmer te mais ce qui est vrai tozara na biso na mbongo te OK assurance maladie Nandambu o mama azwaki mama présidente azwaki maman Denise et pourquoi vous appelez Batignon Skite ngai nazalaki na kati ya commission moko to sala misatko mutuelle de santé pour les artistes et comédiens et sengaki artiste nyonso a kotizaka na fin du mois $10 OK $10 wana eko permettre ye azwa traitement na bana 4 OK. Na mobali ne soko za marié, soko za mobali na mwasi na yo. Mais les comédiens n'aiment pas cotiser aussi. C'est un défaut. Donc balingi na bango ko assurer te santé te. Ce qui vraiment na misat. Donc $10 chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Kitoko. Ezalaki na ba médecin, ezaki association ba médecin moko ba mona ki peka ndeto lelaka lelaka. Ndenge mama Denise amona ki. Ndeto lelaka bon. Tout ça la boy, bayokani babengisi biso, toye pe ba réunion, ba sel pe comité. Mais maintenant fallait siko ba comédien ba ya siko ko s'abonner. Et puis gouvernement et puis ça pe mbongo. Et ça la nini terme on bandeko terme et subvenir et donc et financé. Et ça na terme est financé par rapport et puis si ba kiss et tout et permettre que na ba débit. Là bon on est quantité ba base wa traitement là bon ezoya il faut être ça na ba hôpital mo ebelé ba to côté ya changu baza na ba o ya bango place ba to traitement mais jusqu'à présent docteur Blaise Azoyo kanga et salamati. Ouais. Ya ngota mzo pe na koko lancer les lo ba comédien ba koyo kanga si réellement
bozaki na information te misatiko boya en tout cas Michel nanu ba metse ba lembi biso te bazana na idée wana donc c'est ça yango toza vraiment assuré te ndambo o bazwa traitement et pas maman bazali o ngape naza na kati biso nyonso ozalaki na carte wana balobi bakofungola bakokota ti ekoma donc c'est ça mais biso mo to se prendre en charge net na misatiko wana so tozopesa $10 to se prendre en charge ozala l'aise oui que ce qui moi nanga beli akozwa traitement ce qui moi nanga beli akozwa traitement donc je crois c'est ça mais à part ça en tout cas toza un soutien mon soutien exact on a une salamité il y a assurance maladie exacte na bwaka o président sobe to pesi mbote filmer pas lukili banga kocha siko bien président sobe so que tala na répétition fois puis mbongo ne makambo mama na ebiso ko ngane na zana na bengisi na plateau na ngalo bana ngao saro ebi ko bengisa mutu na bureau komba bureau isonaka mbongo. Voilà, merci beaucoup. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Maman Milo. Et oso répondre à la question bien, c'est que osa la message mon coco pesa na gouvernement na biso rapidement te o ba ozo occasion ya Rolanda yo vraiment moi ba regret na o kolobo bimise la bango ngo penza parce que tu comprendre que soutien penza ya gouvernement na ba comédie eza penza makasité. Ngai kaka na papa na biso so ngosa la gouvernement tiaka mutu na place na ye là batiaka ministre de santé batiaka un médecin là batiaka ministre économie batiaka un économiste c'est ça si batiaka ministre de justice batiaka un juriste pourquoi na culture batiaka un culturel te ayebi le côté bon c'est la biso un culturel mutu ayebi passe na biso akoyeba ndenge nini akosoko faire sortir biso na ghetto voilà soki botier mutu o ayebi musana biso te ba conseiller ba directeur à cabinet na botia biso botia ba culturel ba fanto no te botia ba explica kae baby on a pas na biso ba artiste comédien pour et ça la maboy il faut tout ça boy et pas ba musicien pas ba plasticien il faut boy c'est ça mettez ça ba rotia ministre urbanisme bazui mutu mo assisa na ba IBTP wana yebi makambo ba nini pourquoi na culture botia biso te c'est ça botia biso toza compétent toza na ba tête bien faite o bazali ba kambara biso oyo bazwa vi na bango batia pona musala oyo vraiment batangela ngo classe bakenda na otina suka sozo comprendre donc c'est ça parce que na Congo toza na université monnaie de institut national des arts ezali ina po bato bakende kotanga ngo maintenant o baza déjà na kati ya masolo bayebi masolo botia bango ba travailler donc na zo senga pena go toza na fond de promotion culturelle ezo sani organiser des séminaires organiser des formations ba mise à niveau bozo sala ngote pour former batu bobi pena ministère na biso nani fond de promotion culturelle il faut to regarder ça film moko kitoko pona mboka na biso bon dossier formation ba comédien ba ye ba former bango ba technicien ba former ba réalisateur et tout to tali penda ko ronda mboka na biso batu ba comment ça musala oyo na ba propre moyen na bango to ke penda tamsuna est kuna ndenge penda zo yinda to ke ko jouer kuna to ko pesa sourire na ba imagine toi Gecho président de la DAC aza individu na bon gouvernement te mais bato sali SOS Goma ba contribuer et ba ke na tina Goma ba ke ko pesa ba don ba pesi don la volonté na moto zanango mais ndé bakende pour mbongo ezaki te ba ke 2 personnes mais so bakende ka ta 10 personnes ba ça spectacle munene bato ba coach ba zumbongo wana ba pesi ngo na ba goma tracien tu vois donc to zana bolinga mboka to lingi mboka na biso ba za na sengo bato ba yeba mboka na biso banda o pesuka wapi awa ba changer ba province biso zaki na ba Congo ba na telonga na Zaïre to comme na ba Congo mais si ko po batu ba pesa ba lakisa ba tangisa batu ndenge o province Équateur et Gabon comment ce qui il faut biso nde muto ko tangisa bango lokola biso non to lobi ngote batu ba yebi ngote hymne national ya mboka opo batu ba yeba ko yemba debout congolais c'est des comédiens muto ba lakisa batu debout congolais
Est-ce que tu comprends? Donc mboka na biso po yeba neza biso. Mais maintenant fond de promotion culturelle mbongo wana bimisa. Pesa ba culturel ba kende ba sala musala oyo il faut bango ba sala bozo sala ngote mbongo wana bo chamba poche ba jeep mikolo nyoso bo tonga ba ndak bokom ba 4 niveau ba 5 niveau biso mo to soufi bon to ça nini un jour. Merci beaucoup Maman Milo ko ça nous émission qui to makasi vraiment nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Mais na koki ko zangisa otuna motuna oyote to uti kokunda papa Kadiou. Que son âme repose en paix. Mais moi regret za moi mokie na ebité na rotuna na yo parce que yo zo représenter bango nyonso tout. Pourquoi absence ya ba comédie ezalaki remarqué na matanga ya papa na biso Kadiou? Ouais. Bon. Nako loba pona nako répondre te pona batu pourquoi ba ya quitté mais nanga mo na connaissance nanga na loba ekake papa zaki trop français zaki trop yemoko. OK. Azaki trop yemoko moni moi je te dirais matanga pululu azana baninga bazala mikolo nyonso tout et tout batondisi tu vois il y avait beaucoup de jeunes. OK matanga mutu faut ka bozala na ba poche. Oui, voisin n'a pas beaucoup koufa bozane pembeni mais tam subo solo la répéter okaba kei mais mutu mo kufi na ndak mo musika kuna mais maman na pire ba bonjour na habite que par exemple ça pour ngai na joie déjà na présent Max hein problème que zaki ko se familiariser trop na ba comédie tam soupe zaki mingité et puis na matanga ndenge komaki ko lobama na to uta déjà pe na makamba mama chaque ndenge kendaki ndenge yo yebi to zaki déjà na problème wana le yango pe koi ba bazaki na ba stress moi makamba yo ti ko leka et tout mais o bazwa ki temps ba komaki ngai moko vraiment na ndeko benga na président bodona lina longwa 11h na lala ki trop na sutuki na komo luka na benga nani o azana morgue na landa na keibwe basi balongwaki. OK. Tu vois donc to condamna mutu te soka ya kite. Eza mutu muso aza mutu abatu na mutu muso aza mutu abatu te. Okukoza la wana ozana mbongo ozosata musu fête. So za mutu abatu mona ka lobika ya no sa fête no anniversaire no e benga ngalobi. Omolika musu pe ka ya moleki na mikolo. Mikolo ezo simba te mutu mususu ata senga kozwa te na mutu mususu alobi kaka donc eza bon monde eza compliqué monde eza nango compliqué donc tondima o bayaki esengelaki baya ba o pe bayaki te esengelaki pe baya te. En tout cas merci beaucoup Maman Milo to komi vraiment na suka émission na biso mais Maman Milo aux artistes comédienne tangu bazo akize bino il paraît ba comédienne abasi bandumba bafia bakisi babimanaka bango na bango ba lesbienne babimaka na ba jeune garçon bobimanaka bino na bino après tournage réaction na yo na ba propos wana o ebimelaka biso na réseaux sociaux et ça ronde ni tango yaka na matoi na réaction na ngaza ka ya mawa pas souci nos sœurs nos frères il faut ba sa promotion na biso na ndinga malamu mais osala ngoka na ndinga mabe la appel au côté. Il faut bien bozala pour biso tozala. Il faut biso tozala pour bien bozala. Et là comme vérifier te na ba na meni ba na ki journalisme ezalaka. Avant on peut s'informer, il faut vérifier la source non. Pour vérifier te bolobi. Bozo disqualifier biso. Mais esengo nanga ezalaka pour lingala esuka nga na biso na Congo Brazzaville. La émission ça mana on a lingala. En tout cas, ba Nigérian ba yokite. Et comité. Ba belge et comité na communauté mais quand même ko condamner ba journaliste te po biso peto yaki na banda kuna bino te tozwa info utaki pa na bino moko bopesi bo ba fake news e bimandeni et bien mutu mo ala ba bokoteli ba Mike zela do Mike ele biso ka fake news Mike na lobaiki na yepe na loba Mike aza mwana boti parce que c'est mon fils. C'est ton fils. Asumbeli na liboko na okata liboko te na pangusa. Donc pour lui dire que ben information mususu makambo mususu lingo loba na miso batu il faut tamiser. Parce que ebomi pe makambo ebela batu.
d'information et surtout que tant Mike Abouaki kindingu boye c'est un bagarre pas ya confirmant au sous-sol il pas zaki lesbien bon on a ba homosexualité to kota ngote parce que ezate monde à théâtre. Oh, ezali o. Kozala te ke monde à théâtre ndem te bandiango. Ah OK. Bato eza partout na société. O utaki na homosexualité na oyo sala musala ba benga no te poza homosexuel. Donc eza nature. Eza nature na yo. To benga no ndenge nini. Mais tozo prôna ngote. Tozo vanter ngote, tozo tombola ngote, pour ça ba anti-valeur pour nous. OK. Na mboka na biso, na culture na biso eza ba anti-valeur. Na ba autre cieux bazondi mango. Mais chez nous eza malamu te. Donc tozo kumisa ngote. Mais ce qui est vrai, ce qui mutoye aza lesbienne. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec moi? Eza y aza lesbienne et talingate. Yo yene musala. Yene musala. To sisi ne musala wana vie privée na ye. Ngana ko jouissé ye maman. Moi si anda ko aza na mobali. OK. Soka kiki lesbienne siko yo yebisa batu na télévision ke na lesbienne yo pas lesbienne. Est-ce que y a yebiso yebisa batu ke ya za lesbienne? Tu vois place mabe kota. Mabe. Si moi je suis lesbienne eza makam nanga. Ngana beti nanga li solo te yo soli go beta ya yo beta ya yo. C'est ça les mal. Là nanya lobi biso to uta to kenda. Siko donc yo pendengo za aussi si tournage donc yo pe kalami to ke na sai sai. Parce qu'on a ça comme moi singa moté basi basé belé. Parce que on ça c'est pas tout. On dit qu'il y a des informations que ça allons bien té. Ko bino pe ba journaliste so bozu yango. Faut luka bozu yango bien. Pour bandika ofinga na bozo finga to finga na pourquoi to wela nini. Biso na bino tozo souffrir bo nguta ki chassa bo kepoto bo yebinde botika ki chassa. Souffrance botika ki bo yebe changer té. C'est qu'on a boké kuna bozoli ambala biso tozoli aneni mikungu biso ko bozoli non tozala bien tozala ka bato tolingi bino mingi bino pe bolinga biso toza bandengo na bino. Merci. Basi baza bandumba te po baza kitoko. Et puis il y a des télégéniques na bato baza télégénique mutu azali mabe mais so botali na caméra Tika tinga za na kitoko te ndengo otanga na caméra mo na kitoko non te tika bois noir maman tika pour vous dire que to finga na te so mutazana na kitoko aza kitoko so ba cheli toyi bon esenga muka mwasi aza kitoko balinga ye voilà siko pe changer pe comment pe bobali pa kitoko basi pe bazolinga ye changer na vice versa c'est ça. Donc la makam la duchesse à l'obaki et engagé ka ngo yemoko et puis ndé ka to tombola ki onde mtebe ba il fallait pas ka ba tombola ngo et to tombola ngo si il y avait à dire à blâmer fallait blâmer bon luke na privé bon ça et ces réunions c'est ça mais ce qui s'est passé c'est déjà passé bato bamsu bazaka show ko kate information mo loko eleki na YouTube a koki ngote parce que ça là qui passe et ça là qui passe pour l'Obama qui malamu te ça qui ko diminuer bandeko ko diminuer msala bandeko et ça qui passe mais le vin est tiré. En tout cas, merci beaucoup maman Milo to comme na sous émission na biso quelques dédicaces na yo et puis ça un message moko ko annoncer particulièrement to pour na groupe na yo caméra za na maboko na merci na lobi tellement trop na ko kata opesa mbotete maman Nele Yonga na ko kata ko lobate na bisio Sarah Tola a lobby singa tellement que mais quand même on s'appelle na plateau na ngoza à l'aise. Et ça, il y aura des missions qui sont en tout cas, dans le lobby, il fallait na lobby. Na pesimbote mingi car na bato ba soutenir ngo balingarangai. Oso na zongenga eza pona bango. Eza ba maman moko ya malamu na lobby maman Nela Yonga. Maman passé moi c'est papa Nisembula na Londres. Maman Julie Mwanji. Maman Julie Mwanji moi c'est abata papa Timoka Bamba. Na pesimbote kande bolinga nazala yango wana pe kana ozala o ba ngwa bino kokota makamba batute mais éviter naza parti c'est faut ka tokota makamba et Simba c'est ça ba maman nyo sa pesi binombote boza vraiment ebele famille nanga moko baleki nanga ba yaya nanga baza na poto baza na Kishasa o ba soutenir nga la pie binombote naza na bandeko o balinga ko soutenir ngai toza na kati ya groupe na biso les amis de 1050 o alinga soutenir Milo na chaîne na ya Milo Leka TV na groupe Amigo pour groupe Kende Liboso bandeko o bana sima nanga bazwa 10 francs chaîne na biso pe comment monétiser en tout cas numéro nanga ezaka ka moko soko bengi ko zwa ngai moko o code na biso mboka 00 243 81 954 08
81 954 08 okozwanga moko bandeko ya Japon bobenga bandeko ya Chine bobenga Turquie bobenga parce que mikolo eza Turquie Dubaï bobenga Brazzaville kutu balinganga mingi j'ai des amis ba soutenir kangai Annie Orlando Norton Naël Ondongo Christian Moutiemo ba Brazzaville les leaders charismatiques YPK moi na Brazzaville donc pour vous dire que nazaka na Brazza bazo soutenir ngai Kinshasa pe bazo soutenir ngai neti ba camarade nangai ndeko nanga frère nangai Zifio Tunani Igeyonga Papi Lombard bazali bazo soutenir ba msupe na tangi penzate Aimé Ngambe en tout bazali famille nanga mo Patrick Loleka petit frère propre ye mo bazo soutenir na moni merci bati Glodie tinenga ba lunette merci ya Jano Bisolo tindelinga montre na sepeli tonton Patrick tono na otinda ke komaki toza na biso eza misile ti periko na mama nela ba kimilo na periko moka jeune tindo ngabi ya tinda eza kabele tenga bitinda na kolata ngo yango na lati mama nela je ko sepeli ya na ngai moko ya beya bakutu na Afrique du Sud na bana nae bijou na Mireille bango pe na tantine na bango star na bango bako bomanzoto donc c'est ça na sengi famille na ngamo ko restreinte parce que il faut pe famille soutenir mutu na bango famille to kolela ka ba famille ba soutenir famille na ngeza munene boza ebele ba bolojwa bango ba ya ka to pesa bango banani boza ebele baloleka boza kuna ebele donc place bozali milo azani ndeko na bino aza tata mwasi aza mama leki aza leki bozo soutenir ngate pourquoi na bengi bino moko na bo soutenir nga pe na bima kombo na bino pe ebima pe famille banani bo c'est ça on ka comme maman présidente de la République donc ban amigo partout be bozali bobi ke maman mi la format ki biso tu place tozali na bamboka to bima amigo ekufite amigo ezali bo soutenir amigo bo promouvoir chaîne na biso Mimi Loleka TV et kende pe liboso toza pe 1 franc donc na pesi be artiste nyonso ya Congo Mbote partout bazali na mokili Maya Kangu maestro Guy Beya na pesi susu ndekona comment il s'appelle encore Tewana Gimouya na pesi yepe bambote place azali Meta Nyango Kala ndeko na to sala na ba musala na Simba Muyaya Solange Muyaya okenda wapi Jean-Willy Beya okenda wapi eza bandeko oto banda ba penza musala na groupe Simba bayaya na nga tam théâtre place bozali Mimi azo continuer kana musala ngwana en tout cas bo soutenir nga et kozala bien numéro déjà na pesi siège ezaka na Lemba na terrasse onde comme pas en France apesa biso terrasse na place to répétaka comme on a ezali nani au bureau bar et pas ndeko na biso Carlos place to futarata infronté abaki milo naza mbongo te mais espace yangwana sala donc eza façon ya koede ndeko na bazana pe na banda kwa kitoko bazana ba Lubumbashi bazani na Kinshasa Mimi ozo lukanda ku yaka ko tourner pa na omwana bandeko no mo ba opimelo espace ndeko no moko oko évoluer on dit boka na ba difficulté ba site makasi difficulté ba site alors que site mutesala théâtre okola tano mabeso okoti na ndako moi canon et pesi makambo ezu valeur donc bo pesa biso ba site na bo pesa biso pe ba mituka oko tourner merci maître Jisembi ndengo soutenanga c'est mon ami apesa nga mutuka na na tourner ndako na eza ndako na ngai en tout cas merci maître Chateau Gouma ngape na lancer message na ba artiste nyonso ngape ndaku nange eza nango polele ba mituka nanga pe eza nango polele merci déjà na sina déjà il faut qu'on soutenir ça linga pasi déjà que ba pimela bi ba senga milo Ange Bola senga milo soko ngo tourner yaka na bosani te grande na esanko akopia bino ndaku chambre nyonso maître Charlotte en tout cas merci Nzambe apambola yo apeso longue vie bandeko nyonso tout au bata l'émission en tout cas na pesi bino merci Nzamba apambola bino na yebi ke ba relika et kozonga. En tout cas, merci beaucoup, Maman Milo. Merci à toi, 15 derrière la caméra. En tout cas, merci à Bande Konyoso Bolandi Biso. Partagez cette vidéo, likez cette émission, commentez. Papa Makaya, na pesi ombote, tikanga kimia, papa ti
Kito na pesi yo mbote. Makaya tentire baby hein. Anouni pe. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Trop de grignotage hein. Azo grignoter mingi. OK. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir, ciao.